L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote Walandino, c'est l'émission Moseka Malheur Moderne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce chat en direct. Aujourd'hui, je vous emmène à Bibois. Ça se trouve en République démocratique du Congo, dans la commune de Lantsele, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons au restaurant social Émission Moseka. Et c'est maman Mélanie qui a préparé un plat de haricots de goma aux tripes de bœuf. Voilà, ce jour-là, il y avait deux plats qui étaient proposés. Le plat de haricots était destiné à la vente à un prix bas afin de permettre au restaurant social d'avoir un peu d'argent pour acheter les repas restants de la semaine. Et nous avions proposé un deuxième plat, c'était un plat de feuilles de patates douces au poisson fumé, donc matembele au poisson fumé, afin de permettre à tous les usagers qui ont la gratuité d'avoir ce plat-là. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez suivre pas à pas la recette des haricots. Je vous invite à suivre ma vidéo qui vous montre la nécessité du trempage des haricots au préalable. Et je précise qu'ici, au début de la recette, les haricots avaient déjà été trempés la veille. Donc on a oublié de le mentionner, mais c'était important de le dire. Voilà, Vandekonati qui vient Rolanda Bilili. Madesu oyo elala kina na mai. Boko kota la lien ya vidéo na zobwa kasiko wana oyo ko permettre bino boyeba utilité ya kochaka madesu na mai esalaka nini ezaka malamu mpona nini. Voilà, bolanda mama Mélanie ndenga zo lakisa elubu ya madesu agoma batia mabumu ngombe. Bote balandira biso lelo na olambela bino nazana madesu nazana mabumu ndenge bozomona ngo boye na plateau nazana céleri nanga oyo eokota na kati matungulu nanga oyo eokota tomate na osangisa tomate ya mbuma na linzanza nazana ai ezanga te ifoza ai ezala kaka pilipili pe eza wana omoni pilipili nanga ezadeta nazana ya vert na wo ya rouge nyonso na otia na kati mungwa eza wana mafuta wili nanga ya ngoyo na ala ndembi nyonso oyo na otia na kati na lamba po ebima bien lelo bana balia. Merci. Awa mai nanga eza deja na moto na como tia simbwa sikocha madesu acha madesu nanga kala te umela tena bakisacha mabumu na ucha siko mabumu po nyonso ifo ekota kambala moko na madesu na mabumu nzela moko na mzungu oyebela bien nana kati ya kotia mabumu kandi mboloba tente omonaka tolobaka bayambangu baleka bawela bazanga awa kolamba na kolamba formation ya kolamba eza akoseki olingi koyeba olamba landa biso na émission na biso okokozo finiki efinike dinanga natika sibo yeto
Awa nakomi na suka ya madesu na ngande na yebisaki bino na mabumu na madesu nyonso na baepisi ebeli kala mingi te nazokitisa po toza moya kolia. En tout cas, bon appétit. Voilà, c'est déjà la fin. Et donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue au club. Je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rien manquer. S'il y a une recette particulière que vous n'avez pas encore vue sur cette chaîne, vous pouvez toujours nous la suggérer en commentaire et on verra dans quelle mesure il sera possible de réaliser la dite recette. Voilà. Bande kotokomi na suka ya émission na biso. Donc lelo tout le monde qui m'a dit go mandenge la mama qui na restaurant social. Donc lelo na pesi mbote na ngai na bandeko o bazali na Goma, na pesi semeki na ngai chéri Fifi mbote bisiko zali na Goma, na pesi élève na nga Nathalie Ngoma mbote kuna na Goma, bandeko nyonso bafandi ba côté ya Goma na kanisa ki bino lelo, botika ete kolo apambola bino. Bye. Merci, hein. Je vous aime. Toloba o toloba te. Biso toloba o toloba te. Awa, ba meka kaka. Ba meka kaka. Chouchou. Dora meka cielo moki. Wala ba vertige. Ba meka kaka bandeko ba boyaka elubu
na premier regard te, baboyaka elubu na solo nango te, baboyaka elubu na couleur nango te, bameka kaka, meka oyeba. Na français baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka meka na yo, tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka bameka kaka, meka oyeba, meka oyeba. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne. Up the rain, clouds break, the shadows.